misanga nani balingi baba ya le padre po bandi mabanani dangola na leli makambo afere atana lufu toko ya mobuni faire rigola complexe pour acheter photo ya fali na simana na concert faire a complexé si on fait bandala ta didas batunyo so batumba ba bilama ba didas na banda ko na bango banani ba complexé weke batumsu tiba okufa batiko la ta didas te ana eloko muga moi ça les padres komboni nani il a aigle jaune nana biloko omona kazolinga te alongwa maison mère na binisaka nga moko sans le roi de la forêt beta banzembo lokola atabola bikazabula ekanga sans featuring na moto donc bayebi respect zala na place nango to tia musala na esika nango lobeso neti parole ya na générique kasi chanteur azo yango te komi ya yeti basolo ande kasi ko bien na lobeso lobeso era ngo yango bosolo la bien poza raju oyo ko balukawa Yesus era ngo boyoka na bien na toto po beba na sote bango kuna za kamini mafinga na place musala tito sa boye pe ba ofinga susu mais bango leader na bango fingi na podium mais biso le muziki ndingwa lobaka koma mama ti muziki ndingwa finga jamais beto de solo ya rumba to sangisa kompa le padre n'a plus rien à prouver oya salisi koki. On préfère nous bonne chance et courage et surtout merci dans l'obeso. Ne ba ba lo ba ya dembeli cri ya bato l'obeso exactement. Bo wata obuka na te so eza ipenga muna la ki wana ba inviter ngelo mo ikangi. Kasi bala mo wati. Ala pupula mama pupula manjinja wese. No. Le padre ko pupula manjinja wese. Ala pupula mama pupule. Bandiza wese bandiza wese tuna bana ngo baosani baotele misa mabele lisi na kiti po bavanda shosho tele misa mabele sasa kufana kasi siko nakenda kama mponoti na mela na mo kasi ngate ivie to noke bani kiti okote bana ndako ekeko moya koko mobwe mutakala memi mwana na mukongo na mabele eza pona nini nyonso fo bakomisa yango bamemaka ngo na ndenge moko boye so moto ya maske likambo seka bokolo ba publicité adamu na eva to ebima mbasala na bible baloba ma mususu bakanga bible va blonde le roi soleil auto sepelisa biso awa na ing mais photo ne batiete JDT auto sepelisa biso batiete sikole batie muntu moko boye faire comme complexe grand esprit parce que noko na lo batena vandi ne motana vana noko surtout bato balobaka non complet tu le na lo na finga na mona c'est ça na mona ngote mais bango ba finga ke batiko apodem ba sendi mais biso soto lobi kali kambo ba finga ki le comme la rabilo pe na matoi moto ba finga faire bola to balobaka to linga ke ka bongo ata bolobi faire za yuma to lela ka bongo la bene wili akoma gebu Lobby Santos guerrier Ngebu yo bafwa basiala sabu dafu mogoma ngebu Kofi sendima yoto botoke no wapi bagola bala bandima yoto botoke no wapi mama sile ndima yoto botoke no wapi kane na oloba bilanga loyembo aza bilanga makofi aza ngamo pe bilanga animation aza wana en tout cas ba olikela api place olikele ati yo tolo bakangungu mantembe langa yeno je muyombe mwana njombe mimi sikabinda basikabinda mboteno padre ni kaboroni na José de Nuance grâce na ndende muzumuna ba mamususu bato bamona pafanyati yango la betine de reculer premier sauter tenga na reculer gutete na zaina ngade na place mosiko il faut na sauter kande o sauter artiste bango mo biso moto mitu na no oyo mais faire la publicité na sala kandenga se kwa kawana to mona ngo publicité mais faire alors bien zo micro mais polémique te mais bino leader na bino na podium bisi moya ba sendi wana obeti maboko l'époque ça se voit il ne force rien et ça donc neti il gère rien à ça la publicité il est moko que publicité a concerné ba sala métal et débordé santi nazo si matinga na sauter mbamo par rapport à j'ai ngamo pe na mona était moi ba porte mo bozaki moi bloqué na buka ba cadena na mo fort et mena les padres ingénieur bravo
ya boye fo ezaka naleki ya ba 2 ans passé bon na TV mingi te pour ne pas dire des sottises leka nde na boulot nga na laka nga nde finga faire ne logo lekeli soko fingi faire ne logo lekeli na ovanda kimia mais ne logo nga mona yebi ke okosa bato ye mutaleki je te laisse finir ba mise ba ozonga dimanche et je crois que il pas osala na ba on a délégation pour les deux toi na ndule na kolozi ba programme na yebi nano yango na loko yani je crois que ndeto ça clip ya générique le kozala golo elengi moninga kozala golo elengi Jean-Luc Mawana kozala golo elengi Susa Liniere Angola Rutma elengi moninga kama mbo ebelinga na kosala nanda osala nakoki kosala ngo pe lelo mais tout en proposant le padre comme patron de l'orchestre et mon producteur. C'est ça. On a bois qui na générique auto bois kana bois qui comme travailler à jet set. Mais ce qui na ba projet na ko yela yeke mbuta ya mukolo ponga binga ya mukolo ba plan mo eza yoka na posa biloko ebima mais na compte ya boulot na yo. Les padres studio na bois depuis de 5 4 6 cris. Aponi ne ka mubondo na ngebunge. na makasi dangola dose côté tikanga émission na elaki yango yo na minute on a jet set au travail le quoi la travailleur pena ba mission ndenge makauza za ndenge ya ilusa za ndenge mwana kongo za ndenge blaze za na likolo 40 ataka na mukolo ya Jésus na mukolo ya Yesu Yesu wa Yesu ko 33 siko ngavie nae ça dit na obule penza et puis bah doit penser que eux ils pensent mieux que nous, ils sont plus intelligents que nous.